Bon, loba boye. Nzongo ya tsaka ya monene baliaka ngo na mukolo po biso autaliaka banyama suti. Voilà, nzongo tsaka monene baliaka ngo na mukolo moko. Toko silisa nyoso lelo te. Ingeta. Mais tokomi na suka toko sepela atana minute ya muke o adresser message par rapport à l'école. Ouais. Batu babengaka biso souvent ebele, batu bazana posa batanga, batu bazana posa bayekola, batu bazoyi bate bakotangela wapi, batu bazoyi bate spiritualité ya solo o ya biso eza wapi pour des ordres spirituels ye batu namba tu baye awangai oyo nga epesi batu trouble biso toza bapandi sango to yambaka ba appel ebele même pas ba diaspora babengaka biso bazana confusion. Ben ngai déjà nazana batu na RDC ingeta mais tololo na Congo dia kati. O baloba lingala baloba français. Ingeta. Hein? Nazape bato bazali na France, na Belgique, na mokili mobimba. Direction école déjà ezali po ngana former batu na voyager mokili mobimba. Hein, batu bazali école na biso eza online, hein? Eza na internet. En ligne. Ah, en ligne. OK. OK? Première et loco avant au quota, il faut pas préparer un an et mois. OK. Hein? Avant au quota na l'école, il faut otuna nyonso ozanin. Na posa otuna. Ya kutuna na doute soki yomoko ososoli. Yango okoti. OK. Ezandenge wana. Siko ba contacter direction ya école, directeur ya école comme na leza yoso bomengo, oyozwa bomengo. OK. Yo zwa bomengo, de vice directeur comme na eza yawidi nlembami, hein, fonda ka na centre ya nini Angola, directeur putaza awa pembeni, hein, yemoko bobenga ye apesa banini ba coordonner, oui, po bokota mokili mobimba basal ezalaka plein mais soki osali inscription avant bakochai déjà nini pour salle virtuelle il faut zala na 200 personnes soki koleka 200 personnes te mais soki osali inscription batindi yo nini nini nyonso il faut zala na appareil ya malamu. OK. OK. Première chose eza wana il faut zala nini appareil ya malamu. Au ordinateur, au téléphone, au eza na possibilité à internet. OK. OK. Mutu soki a koti na l'école a sali rituel ya nouveau conscience a koti na royaume a commis déjà na possibilité ya kukutana na ngai. Ingeta. A commis déjà na possibilité à kutana na ngai. Ya kuzala na place oyo ntotela azalaka. Soki pe tango e permettre. Ben mais eloko ngana lingi na yebisa batu oba loba lingala na mokili mobimba eloko ngana lingi na yebisa bango ezali boye. Tango na salaki interview na année passée na journaliste Chabanda camarade na yo interview ekomaki ti na RDC na ebiwana ke bato mususu bazalaki koseka lingala na ngai bo seka lingala te bo tala oyo nazoloba pe bozwa conclusion rapide te mutu oyo aza na besoin akutana na ngai kende na protocole bayebisa yo nini okoki kosala nga na boya te pe zala pre avant osenga lokola yo bayebisi yo ke banyama te oyo beke yango déjà ke kala na yebaki déjà. Oui. Nazaida ya préparer. Yango rapide oyawa rapide très rapide mais bato oyo baza prêté balingi na yamba bango te nga po ozala pembe na nga bo il faut zala soin makanisi na yo na motema na yo na mbaka non eza mbongo te zalaka préparer. Oui zala préparer spirituellement physiquement pe
me bato ya nzela Congo na ndenge nalobaki na discours na ngai nga naza na besoin ya approbation na bino te eza na nani na prophétie te otanga ngo otanga ngo ke otanga kuna na prophétie ke mtoto la tango aya akokuta na mangomba ya nzela Congo pe azala na il faut ba exact la prophétie ngai nazolandelaka prophétie nga nayebaki kala naza nani me nazeli te lelo omoni bangunze ebele bakomi koya nga moko namonaki boyo nga moko otoki ozalaka awa mosusu ye minga balakisa yo depuis 2022 otoki ozalaka awa oui koloba ezalaka mabe il faut koloba na ta nango yango nde bino nyonso kuna bozala na bomoko naza mutu akofungwama na bato oyo balingaka mibeko o balingaka nature o balingaka discipline ozoya awa kopesa ngai message tala nano prophétie koya awa te no ngai nzambe alakisi nga boye biso mibale tokozwa prophétie baprophétie nyonso ya kala ya bamama mafuta tozwa totia yango wana mandombe toko etide baparole na ye tokompare yango nini soki te abulaka mavoba bula katu po toko confusion te raka de lokola na église tara raka bataille yoso koloba nini no te yokola te awa discipline awa kolandela makambo oyo bachaki deja bakal yo eza wana yango nde eza Congo te démocratique oyo biso tozolobela Congo dento tila Congo mbanza nzinga Congo Congo oyo nzambe aponaki po adirige mokili nzambe atiki nanu bafamille mosusu edirige mokili afandaki boye azotala bino bozosala zuwa po natie wana nzala mpandu natie wana babana sava bango pe basali erreur bokende kuna me bino kuna boko vivre te po nga naloba Congo dato lango nde baye awa bameki kofanda awa me bafandi kaka 400 ans il faut balong po parole Congo dianto tila Kuzaba Congo Voltonu